doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission, notre émission 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes à l'élo, ezali ko sekisangai, mais na comprendre que message nanga eleki parce que na epsaki bino ke Fachi Beton Katumbi ya Pamba aza dimi na epsaki ke ba soi-disant opposant il faut ba sangana Fachi Beton alia bango na mipiku donc na yoki ke message nanga eleki parce que tozui trio o bato bayebi bato kala trio Majesty donc trio mususu iti ko salama trio ya Matata Mponyo, Fayulu na Dr Mukwege. Donc ba sangani elongo donc izo se sangai. Ba sangani elongo po ba kende na masolo oyo ya élection ba bimisi ba malobe belé oyo toko décortiquer na bino na laksa bino ke donc Fachi Beton a komi ko beli sabatu mitou. Donc vraiment, na évité ce qui Dr Mukwege na Matata Mponyo batunaki na bato bazalaki na Fayulu avant oyo batikaye parce que ba monaki donc to lakisaki bino signe clinique oyo Fayulu azali bipolaire bo monaki yango donc batutu basala to la mwisi ya zaza batikaye muta suka tikalaki na ye boyebi atika peye. Maman Nabiso Eva Bazaï Babomunde nga koma ko défendre mboka et resma beta chita sima a comprendre que carrière na ye ngaki ko sila avec Fayulu. Donc vraiment na éviter ce qui Dr Mukwege Matata Mponyo ayebi makamba zali ko sala. Donc nga epesinga sengo parce que donc mutu moko ekokate il faut donc Fachi azui donc Katumbi donc Matata Mponyo Dr Mukwege Fayulu sangi sibino niefuli bino na l'élection parce que nazo rappelé bino sous na 2023 boboulaka na bino ba 2028 mais 2023 botika na bino kutu parce que mutu akolia président Fachi na l'élection azalité le loto moni makambu Fachi alobaki na rotiela bino bolanda ezali ya solo donc parce que bomonaki bino moko ba soi-disant opposant babando kanisa ke moi na papa Tshisekedi azali politicien moka ya pamba parce que bango babando boule botalaka ke ba guerre ezali donc ba covid makambe belé bango babando boule ka ke Félix Antoine Tshisekedi a ko respecter jamais ba date oyo sengeli vraiment ke basala masolo boyebi ke 5 ba sango ba Matata Mponyo kala babandaki kolobaka ke ba respecter ba date élection oyo ya 2023 bango babandoko boule karake ba élection en 2023 ba kopusa yango na Félix Antoine Tshisekedi bango ba boulaki ate loko moko te ke Félix Antoine Tshisekedi a respecter ba Félix Antoine Tshisekedi ba mesana ngina kanambe ako glisser a sala glissement. Ok, salamité boyo kabino moko Félix Antoine Tshisekedi accordaki donc il y a de cela quelques mois interview moko na chaîne moko étrangère boyo kaki batunaki makambe élection alobi donc yekutu pepele ya mbetolo depuis Diego Kawazo zela alobi eloko ezosala ye misika azo comprendre te ba opposant mutu bakomi kobanga la preuve bino moko bozo komona siko opposant siko babi élection babi batia na date au pesa esengi na 2023 bakomi koluka soki makamuni nango soki constitution soki makamuni tozali ko comprendre te boyo kabino moko Fachi Beton président de la République na biso ndenge a répondaki sur masolo oyo
et lobby qui na masolo ba élection lobby qui yaza na likamute siko amoni que opposant bazali ko banga élection parce que vraiment baza prêté bango donc bango ils vivent dans le passé babando bouleka ke glissement Félix Antoine Tshisekedi na makambuto eleki à perdre parce que boye babino moko ke Félix soto landé président ndenga mandat oyo deuxième année azosala penza mandat penza oyo ya solo parce que wana nyo surtout 3 ans les kaki alongo la système a Kabila na kati asala ba masolo donc ko travailler comme tel et bandika kasiko mais Félix Antoine Tshisekedi démocrate qu'il est alingi ko kota kutinda ba je wana te ce qui peut alinga ka kota na ba je wana mbelelelo ata loi tchani mbeleleka mais alingi ba makambo wana te parce que za sûr na ye na 2023 akolia bango nyoso tout. Donc il faut que nous mipiku azui Katumbi abakisie na trio ya Fayulu Mukwege na Matata Mponyo asangisi bango aniefuli bango nazola Sabino ba image boyo kandeki président de la République vraiment oya lobaki yango ezo salama après na Laki Sabino moko na moko donc batoyo basangani trio ma Jessie basangani na Sabino moko na moko ke bazali et l'autre côté devant Félix Antoine Tshisekedi. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons pour notre peuple, nous sommes au service de notre peuple. Évidemment, ce pays, il revient de loin. Monsieur Boisbouvier, c'est pas à vous que je vais décrire l'image que la République démocratique du Congo avait dans le concert des nations. Ne fût-ce que pour entendre la voix de la République démocratique du Congo, c'était impossible. Le pays était devenu aphone. À une époque. Oui. Et nous avons réussi à ramener le pays à l'agenda international. Aujourd'hui, on parle de la RDC, on parle de nous comme pays solution au niveau environnemental. On parle de nous comme pays d'avenir, parce que nous avons une jeunesse formidable, ingénieuse, qui est prête, qui est très dynamique, prête à servir. Il faut simplement encadrer tout cela, et c'est à cela que nous attelons, et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes, et ils nous renouvelleront leur confiance. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai juste une... C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs. J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire. Oui, bien sûr. Mais vous parlez quoi? De possibles coups d'État, de déstabilisation? Bien sûr, mais il y a ça. Par des puissances étrangères ou non, oui et non. Enfin, on est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. Poser la question à notre gouverneur, la nouvelle gouverneure de Mai-Ndombe, qui suit la question de cette insécurité de très près, que j'ai reçue juste avant de venir, elle en parle. Le gouverneur du Kwango aussi, donc ils en parlent. Parce que de ce côté-là, on n'a jamais vu ce genre de fait. C'est vrai que les cohabitations entre communautés ont de tout temps posé des problèmes, même dans les pays à tradition démocratique, c'est arrivé. Mais cette manifestation de violence telle qu'on la voit et qui ressemble, comme je disais, à ce qu'on voit à l'Est, avec des décapitations, avec des choses comme ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Et il y a eu des arrestations. On a par exemple arrêté des gens qui ne parlent aucune des langues nationales, ni de dialecte du pays, et qui parlent une langue étrangère. Laquelle? Les enquêtes nous le diront le moment venu. Et d'où l'arrestation de François Béat? Ah non, 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 ça c'est... François Béat, c'est arrivé avant, ça n'a rien à voir avec... D'où l'arrestation, peut-être, du général Yav, oui. On fera, en tout cas, on verra quel lien ça a avec ces événements-là. Bilomo Bolandi, président de la République à Lobaki, na ba journaliste wana ya ba chaîne étrangère, boyoki ki yango imto esalami. Parce que bakomiko luka, ben frakata, bakomiko luka, ba mindondo kutu, biso tozali ko comprendre te.
Donc botala matata mponio na Fayulu donc na Mukwege basangani bazali ko exiger la récomposition immédiate de la CENI. Donc ba récomposer CENI na nini yango ba récomposer CENI o bango bazo senga récomposition ya CENI to yebite ba komi ko banga CENI. OK, CENI mutu eko garantir ba élection ya so parce que na job sabido ba élection sikoyo ezali na VAR au moins na coupe du monde na foot ne to tala o chibi bake ko tala soko poli penza sikoyo na football ezaku tu tricherie te o poli ya solo donc ndenge ozala sikoyo na élection au Yambalo à 2023 ya Fachi Beton donc ezali na ba caméra même na ba isoloir donc soko zu bileta vote zo kotisa ezo filmer donc soko celle ka discussion ba zongi seli yango na ralenti donc vraiment tala siko ba komi ko banga récomposition immédiate de la CENI to éviter soko ba ningi ba récomposer CENI na marque ni to éviter et puis ba sengi lisusu récomposition 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 urgente de la Cour constitutionnelle. Donc Cour constitutionnelle ezalaki banda kala ya kanambe babanda ko lelate matata polo ya toya na dossier matata polo. Donc bango biloko tout balingi nyoso tout kaka babandela yango. Donc récomposition immédiate de la CENI, la récomposition urgente de la Cour constitutionnelle. Donc vraiment makamsu na habité soki bazaki na kwiti ou bien ni tozo comprendre te. Et puis il y a mis ça tout basengi le consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription des électeurs et du calendrier électoral. Tout y éviter makamani consensus autour de la loi électorale, tout éviter ceux qui bango balingi basala nini, tout éviter centre d'inscription des électeurs. Donc pour na bango donc babandi la makamani so babandi la makamani donc bomonique donc bazaba souka na ba charlo donc bazaki na bango prêter bango ba boulega rake donc étant kala donc tango koma 2023 oh non élection ezate mbongo ezate bonabo donc ba yeba kite ke Fachi Beton azali mwana papa Tshisekedi le peuple d'abord donc ezali donc démocratie a ko écoute ko l'exate parce que Fachi azaki faux esprit Fachi a ko écoute ko sala ba élection en 2023 te Fachi a ko sala ba élection en 2023 te parce que na constitution le mami pays za na guerre payer ça la guerre donc l'élection est athée. Mais Fachi Atali donc ezali natina mokote donc parce que yebi ke akolia bango donc yango na kutu kaka donc to ke na élection siko élection ezo ya bobando ko exiger que non tout ça la nyo surtout que l'élection vraiment ezala na date o esengeli bobande ko réclamer en bino news mais siko bokomi ko banga o ba changer bo o ba sala bo mais vraiment ezali pas sinama on a motema avant to continuer siko total trio o misato ba Charlo misato ba sangani to yebisa bino ndenge bazali to marquer pause na biso publicitaire ya ba partenaire na biso ndeka boyebi ke Kodia Simon et puis Pichou Kitenge appartement CP la TV et puis Bobo Sanate sans l'eau de coiffure Nabiso El Binto coiffure na Saint-Denis. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution monani. Aux ana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, ou benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux ana posa ya événement, au défilé de mode, au ba mama baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na banda utumbaranta banangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola o babiro qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele mais on a qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche. Na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous kende. Donc vous avez besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. En fait, awa Toloba, parlons de salon les awa congrès de maires, salon de maires, finiront naza partenaire officiel na bango.
Donc, Nganaza Moto, dans un domaine, il y a assainissement. Et assainissement, hasard, à Fungwana Mingi. Dans le assainissement, nous avons le nettoyage. Dans assainissement, nous avons le tri des déchets. Dans assainissement, nous avons le nettoyage, tout le voirie, tout est dans le donc là-dedans, nous avons dans le monde à pointe de assainissement. Donc, tant que il faut vivre. Bien vivre dans le salon, ils ont un donc, pour que nous soyons pas les propriété de ces alliés, et beaucoup et na kati, l'assainissement est énorme. Donc, on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre. Et je suis le partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous les Congolais, Congolais. Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous a l'intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na katia misalango, où ils ont les loyaux, tous a parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien congolaise, parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tous a ébélé na katia système pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un lelo na sommet pour batouana basanga confiance. Les locaux ya bango bengi compagnie à Mundelete, bengi compagnie à Congolais, oh yazali à la hauteur. Ya Mindele Moussala, ça fait longtemps tous na katia Moussala, c'est un grand travail. Hein? Donc ça fait plus d'une dizaine d'années tous na katia Moussala. Quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel au Bayaka suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés en Balamoko. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. La semaine prochaine, l'effectif est à 60. Donc, tout dépend. Il y a un marché, il y a un moment où il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne l'exemple, moi, de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc, ça, voilà. Donc, tu es aussi là, tu es une soixantaine, où il y a normalité, voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'instant. Après donc ce bande-annonce relative à nos partenaires, donc merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord, vous êtes en direct sur Clébois Original, donc vraiment, Binomoko, Bouiti, Kolanda, avant tout ça, bande-annonce, donc vraiment, opposant, soi-disant opposant, komi, côté lingana mituna bango e baby bazoe basute eloko nini basala donc vraiment to ebité lelo Mukwege asangani na Martin Fayulu asangani na Matata Mponyo donc na yebité vraiment Fayulu aza capable ya kosala nyoso tout donc pour a exister donc bino moko boyebike kalate awa Matata Mponyo pour attaquer Matata Mponyo donc alobaki ke donc tant que ça là ba message na soi-disant ya présent pour message ya fin de l'année Fayulu abimisi penza ki fa kwa ya Matata Mponyo abandaki ko senga justice et ça la penza musala nyo surtout pour na dossier ya Bukanga Lonzo donc alilobi penza ke Matata Mponyo za grand fa quoi donc justice fait ça là tout pour na dossier ya Bukanga Lonzo mais yele sikoyo a commis ko yo kanana Matata Mponyo donc Fayulu aza vraiment tintin au Congo donc vraiment abosani ke ye muto abandaki ko poata zolo bake donc justice c'est ça là mbango ya kansaki ke président ya République ba occuper en moti chef occuper te bino mo ka Fayulu ndenga zo poata Matata Mponyo zo senga penza ke Matata Mponyo aza grand fa quoi donc bata la dossier ne ya Bukanga Lonzo bino mo bolanda mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance c'est les cancers de la corruption et du pillage des deniers publics. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment les projets Bukanga Lonzo,
qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Donc, bino moko boito landa, donc Fayulu muto bandoko loba. Lelo asangani na matata ponyo. Abosani ke matata ponyo yo moko bandoko senga ke justice c'est ça la vitesse na makambo ya Bukalonzo siko ye asangani na ye. Donc abosani ke apoataki na masolo ya Bukanga Lonzo siko matata ponyo azali. Donc parmi donc pour ne pas l'un coûter donc yé donc surtout tangi ba premier ministre ba leka na mboka na biso ba fa quoi matata ponyo za numéro 1 matata ponyo a yiba na technique moko ya kosakana te donc azo fente bino neti azo sala ba biloko moko ba logique donc matata ponyo longnet ba sango o penza na moni penza français ba les apparences sont souvent trompeuses soko tali matata ponyo zo mona penza neti mutaseke grand wifi grand fa quoi. Donc, il y a un dossier, déjà un dossier à Zanango. Il y a une élection présidentielle à Osani. Il y a une élection présidentielle. Donc, il y a une casserole à Zanango, donc il y a une tine à mon côté, ma tête en pognon. Donc, il y a une calculer, il y a une élection, il y a une élection, et puis, donc, docteur Mukwege. Au moment du docteur Mukwege, tu sais que docteur Mukwege, bomba prix Nobel na yo ba pesa ki soki au lieu ba peso ya médecine ba pesa ki prix Nobel de la paix parce que au salaire makamoko la pété bomba yango parce que Mukwege okoya ko sambwa batu donc ba ko bossa na ki ozali ozali prix Nobel et puis Mukwege politique ezali donc bloc opératoire te donc yo yebaka ke tango yo zokota na politique ezali teke donc médecine ou bien chirurgie donc ezali politique yebara ke Mukwege na politique tous les coups sont permis donc oleli Mukwege donc ngana zo kelo mawa parce que oko sambwa bato bazo mimayo na masolo ana c'est vraiment une pente trop glissante pour na yo Mukwege oko sambwa pour na ngakuto. Donc il faut tikala na bon yo peut se comprendre te yeba kimba ozasu na ba marchandise te guerre aussi la kuna ozasu su baso au réparer ndé parce que ils font des commerces les années bateau ba kufa biso to le la bateau ba kufa mais bateau ba sala na ba pompe funèbre ba on bazo se plaka bateau ba kufa donc ne du Mukwege il faut donc guerre za la kuna yango no mona ki abandoko boya guerre si là pour ya réparer et puis Mukwege yeba na biso tous les coups sont permis kuna Mukwege soto ba mbala mo to bimiso lo clé que docteur Mukwege yemo za soka réparer ba mère wana ba nini bon yemo siko il faut agouter plan donc docteur Mukwege goûter des plans après avoir réparé ba plan yomo goûter otala soke simbi ou bien bongi yo soko ba bimiso lo clé wana docteur Mukwege olongo la ondeni mère ngwa leki na teva zo le la penza tala makamba salanga bonabo donc alingaki atala lobike il faut yemo meka tala soke bongi yo okobimisa clé olongo la clé wana ndeni to ebisoka kuneza politique ça kuanga na makabu te politique Mukwege ba bomba kanango bako peso clé wana yo bimisa onde donc vraiment Mukwege tozo peso conseil parce que au memaki mboka na biso na ndenge ya ba prix Nobel ata ba peso ko prix Nobel et sengele gité mais au memaki mboka na biso na ba marque ya prix Nobel to lingi kaka o vanda parce que mundele soka yoki makambo neti ya ba marque o touchaki ba mère. Donc, bako bossa naka ba faire wana oko samba parce que docteur Mukwege oko 2023 ezakutu eloko mote donc ata ba to zo boule ke notif donc Fachi Beto ayuma Fachi Beto bali wa o ya risqué na musala o azo sala atiki lango mutu mora ya yebi passe na ngota sala donc bino bomo na penza Félix Antoine Tshisekedi mbendre bien nini donc 2023 donc Juja Félix Antoine Tshisekedi a kozwango mutuku to ya kutu na ba contre-temps kutu azalité. Donc si ko poto la sabino batu mususu esprit échangé. Omoni bato bazo vanda parce que na epsaki bino l'exemple vient d'en haut. Mutali kolo ceux qui mukonji azo pes exemple mutase akolanda. Kanamba zaki grand fa quoi donc na se soko yibi ya opesa yo les sons d'engeni ou bien à monter à remonter au bretel ndengeni parce que moi ça grand fa quoi mais Fachi azopé cet exemple là c'est vraiment exemple les alipé kolanda to zali ko la sabino botal exemple na la sabino donc j'ai koko mulumba o to ebi penza sala musala depuis kingabwa musala makasi peuple lingiye boyebi azali vice gouverneur ya ville qui ça donc cadre moko ya société aye penza na likonda $3000 alingi
à corrompre G Coco, à changer des esprits, à un esprit à fachi béton, donc à filmer, Johanna Penza Pessi Bamutete, donc et sous que les liés que baeko ngwataye donc à mais note inasima pour bomonara que tout ba comme un esprit et changer ba comme Penza ko linga ke mbongo et kota na kesa l'état bilo moko bolanda na bili. Comptez mon nom. Pardon? Photo Canabia. On a bien accueilli. On est d'accord. D'accord. Mais vous savez, on a dit qu'on a dit qu'on a dit au Benga, au Yopessinga, $3,000. La 5 yomo. La 5 yomo aussi. Enfin, la bureau, on a yomo. Benga, au Kéozumbon, au Yopessinga, $3,000. Pour faire la usine à sachet. Les années ont aussi la gueule. Les abonnés. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des positions? Aujourd'hui, on a un comme ça parce que. Aujourd'hui, on a un ningas. Si on a un autre vers on a une autorité. Boyibanité. Il y a celle il y a logique loyale à Kangi société où ils ont produit un sachet que je suis vice-gouverneur. Na ville au mot qu'ils ont koufa au Beninga au Yopessinga $3,000 yango. Merci beaucoup Zanga de Bang. Ele gostou de Alvanda bien. Binomo Botolanda, ils ont vraiment exemple à suivre, donc vice-gouverneur G Coco Mulumba, to PCE vraiment ba félicitations, soki exemple ba tumususu ba landiango mboka na biso ko kende liboso bomoni le chef d'entreprise au lieu fouta ba taxe na ye au lieu ba kangiye ala ndenge masolo donc yazo kansa donc mboka Félix Antoine Tshisekedi des marché ndenge mona kanambe donc ba ngwati ye penza bazo filmer donc zo pe choka liquide $3,000. En tout cas, vraiment félicitations une fois de plus na vice-gouverneur Nabiso G Coco Mulumba. Donc si ko vraiment binomo bomoni trio d'Asoufa oyo donc trio Mafa Mou donc Matata Mponyo Fayulu na Mukwege donc na yebe loko balingité ba komi ko senga ba recomposition et osogi ya nini ya seni donc ba yebi makambu balingité donc ezali passé binomo boyebi ke 5 na ba sango na ba tutu ba Matata Mponyo na ba to ba bandolo ba penza ke donc présent Fachi il faut respecter ba date belesiko présent Fachi azolandango à la lettre bango donc ba tutu donc bango bazaika kidiba bakasaika ke présent Fachi a ko respecter le côté mais moi na papa Tshisekedi a sali bango masolo ba sutuka donc baza même pas prêt ba yebi siko eloko baningité ba komi ko sangana nefse ki bino ki faut bo sangana par 5 donc par 5 et tirer sur total donc Kabund Kamere, donc il faut que ça table 6 to niefu na bino présent à niefu bino à dame bino donc vraiment to souhaiter déjà bon appétit na présent Fachi parce que lengue a kolia bango donc vraiment les autres c'est donc vraiment donc Mukwege docteur Mukwege atuni na été atuni ba mama bazayi bate atuni na matungulu te
donc Mukwege atiki na ye bloc opératoire na ye ya est donc aye asangani na matata pono grafa quoi donc na ba dimension moko vraiment donc dans tout monde te grafa quoi professionnel azoyi bana technique moko boy atongi biloko moko boy atongi bino bo kansake donc grafa quoi donc bino mo bomoni ndenge fayu la poitaki fayu la Poitiers lelo fayu le do fayu donc adobino moka boye bika fayu ndeka zala bon tala nazo rappeler bino kanati la bino ka biloko mke bon mutaboy penza fayu le mutaboy bino bokeno sangana mutaboy bino mo botala ka extrait na pone bino mke kaka botala ka ke mutulo ko fayu la fo il faut que la ka isolé ye moko kaka isolé parce que mutulo sangana fayu na kanisa réfléchir to bien ça kiol donc bino mo bolanda be stream mke na tele bino ya fayu que atindi ba policier otomoni mingi toyebi bango te lokuta bato baza kotala bilongi na bango lokola bana ya mboka te lokuta balati bilamba ya bapolisier na biso lokuta baza kopesa mitindo tomoni kotobola bapneu lokuta kotile masasi babeti masasi démagogie violence oyo nanu na mona yango te na tambola na bamarche même na zwa babala ambo ya lokuta même na zwa babala lokuta babeta ngai lokuta. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Violence oyo ndeko Tshisekedi Kabila tindi ye asala lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Monsieur Fayulu a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir. Il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner. Okuta. Même Nazoba Bal. Okuta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Il prépare une crise post-électorale. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Binomo bolandi muta ba contradiction alo baboy. Alors donc to bika mutuluko afayilu soka akoma présent. Nzambe alingi Congo. Mutuluko afayilu soka akoma présent. Nzambe penza alingi Congo. Donc to komi nasuka presque émission na biso ale binomo boy bika fallait pas totika. Donc trio o esangani et donc ngai sepeli Singapour ba yoki message parce que soki moko donc Fati beto ko lia bino na ndenga donc bo sangana boko mata 6 hein bo sangani hein donc Fati tango zwa bino donc a niefuli bino a niefulibino donc parce que 2023 donc bobo sana bobo c'est là 2028 et puis 2028 Fati boka préparé sur on a côté ka ba masolo il y a bien kozala na ba côté na biso moko kozala donc to ko tika pays te donc parce que Fati beto ndenga bongsa mboka atika ngosu na ba Charlo na ba aventurier to zonga suna nde to zalaki e ko sala mate donc to komi na suka ya émission na biso le ndenga na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na suka boybika base jamais totika rango base yangonde makambo base yangonde mutesala 5 minutes base yangonde te permet président de la République comme président beta chita sima après Genève donc simbisa masolo donc base ngape na respectera vraiment base na biso mais avant to bandako remercier base donc tozo tenir
ko souhaiter vraiment bon et joyeux anniversaire na Mireille Wankake. Mireille Wankake boyebi oyazali ko sala na Wami Business. Mireille Wankake Wami Business. Na tiela bino na nu bande annonce na bombaki po na suka awa na tiela bino botala musala Mireille Wankake azali ko sala na Wami Business. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankake, toujours la qualité. Bilo moko boito landa donc les ali anniversaire na eto tenagi vraiment to pese lango na kati émission na biso azali partenaire na ngai, privilégié partenaire na ngai vraiment donc ya kitoko Mireille Wankake donc vraiment merci Wumela nzamba pesa yo nyoso tozo sala nzambe pa pesa yo belé au continuer ko aider bana mboka donc Mireille Wankake une fois de plus bon et joyeux anniversaire. Donc tobadi sikoyo ba remerciement na biso na base ba dédicace na biso na base donc tobandra toujours comme boyebi honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi kuna na kati à Londres totikali toujours na kati à Londres pour na pesa Jano Matundu na moi sina Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi toujours na kati à Londres tozali ko pesa Maria la beauté naturelle, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi toujours na kati à Londres tous allez copier ça Abou Bertino Mouyani na kati Angleterre kuna na kati Angleterre Abou Bertino Mouyani alandaka émission 5 minutes à Ratsarangote merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi totiki Angleterre toke siko na kati Espagne et sika vrai chéri na ndenga mukete tout le monde est d'accord que Beloti Mavungu aza vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout sala na groupe na 5 minutes avec César Ngadi siko tokei na kati ya Suisse pour na repesa Zoro Mabia lampangi ya munu Zoro Mabia na kati ya Genève Zoro Mabia la merci na nyoso tout au sala rapport na nyoso tout sala rapport na 5 minutes na yo ya mpangi na nge donc vraiment Zoro Mabia la na ko cesse jamais ko remercier tout tukeli toujours na kati ya Suisse pour na repesa Ambro Génie Suisser merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Belgique pour nous repasser Massananga chic, Massananga coupé, Massananga collège, Jean-Claude Mabala na monaki ba photo, il y a mariage, JC Mabala en tout cas, Nzambe à Pambolayo donc vraiment ils la rendent boye merci à trop Massananga Jean-Claude Mabala donc to koti siko na kati ya masolo ya ba administrateur na biso Chai Moke nge Chai wa balenge la mon voisin Chai Moke nge Chai merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Paris pour na repesa Fifi Filofaria l'homme la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jean-Marie Chibangu na kati ya Paris Jean-Marie Chibangu merci na ba partage na nyoso to au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo na kati ya ba commentaire na tanga ba commentaire tozali ko remercier vraiment Amadou Moustapha, merci na ba commentaire na au rapport d'émission non Amadou Moustapha toke siko en Afrique du Sud pour nous ça Zoé Chilumba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke siko na kati ya Congo pa na Kisasa mais toke na boma pour na repesa Dada Moyo Thomas Nuku Dada Moyo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi bakalate yo mo yebika rake atterrissage forcé donc na kati ya ba grand masolo donc Dada Moyo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kati ya Panama pour na repesa Ejide de fer massa na Ejide de fer merci na appel na nyo surtout aux ali ko boule pour na massa na
régie de faire. Merci Nanyo surtout au Salarapo. Na 5 minutes avec César Ngadibo. Tosugi sera toujours na émission na biso. Tosugi sera parce que santé et l'équipe makamunyoso. Tosugi santé zate na osala émission. Tosugi santé zate ogoliate. Tosugi santé zate même bongo ba misusu ba goliango. Tosugi saka na dokotolo na biso. Jean-Paul Djamba. Jean-Paul Djamba. Merci Nanyo surtout. Au Salarapo, on a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tout en yo du ventre.